babenga bate nzamba pona bango te bango ndoko mona bango bamemi mokili na église alors pona bango sikoyo bazokangela bato mingi bikuke po bandima su nzambe te na sola ki ona na bible pona baki bakufa 10 maman ke umete nani dadi akufi parce que c'est ça nani bomoni nini bino basala nzambe bomoni bato wana il faut bazala cadre oyebi tango papa kwedi baibale mondial mwana mwasi kitoko akenda poto nani balimpat bazaki ensemble bazosepela ntango bazosepela bamagorodo epimi na mai bozali pembeni wana wana azobala monaki yango na ndoto bamagorodo ebimi na kati ya mai moko wana ebandi kokota bakomedie wana vrai kino mpenza donc à part kokoma mona nzambe naza vrai kino makila ne makambo ebele nga namona baedibala namona obediba ngabi makambo eza grave boye alobi namona ndeko moïse mie aza kosala barapport sexuel na maki karaba Ciel ouvert, lève-moi que mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Shalom, nous votre sur le message pour la chaîne Ciel Ouvert TV. Naël sous le lot, Maman Bénédicte, Naël sous le lot, dans l'émission, il y a ma lame. Tu dois rappeler ma lame. Il y a ma bête, 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 il y a ma lame. Le lot sous Naël, il y a ma bête, 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 et pas la ngafuma azam munene pas nzambe pe azam munene na bisu de mosali moko ya nzambe pona alobela no makambo le kalelo bala na nzambe en tout cas te c'est comme la fin du monde tonine avant na ba mosali déjà ya nzambe na ozanga to pesa merci et pas un long valable c'est makela ozabongo na sima ya caméra je suis makela et je suis azapika makela je suis makela na PC merci pour le pratiquer moi équipe za costaud et ça la question vers et travailler tout ba image qui tourne au monde na banda pour na bino en tout cas na PC bino merci na PC ba tout ko na fait banda merci ba nyoso ya nzambe banda au bout message ko na chaîne no ciel vers beau compter toujours s'abonner pour s'abonner quand on message ko s'abonner ya chaîne ya motilité zanga tina donc ya ma chaîne ba na nzambe pour message pour s'abonner que belé ça sûrement bien. D'ailleurs, madame, c'est le monseigneur Mounene et Nzambe pour la raza Mounene Makasi, pasteur M. Makela. Bonjour, maman Béné, toujours belle, propre, très propre. Nzambe avec nos parents nayo, ngapela pesi bote mingi na bana soanza batula na biso de partout, na Canada, na France, na Belgique, na Océanie, na Asie, na Afrique. Et partout, Nzambe vraiment avec nos parents na bango. Ndeko lobi ke chaîne ko ezapa na 100% Nzambe biso tolobaka makambo ya Nzambe tikete mama bene Nzambe pa pour na invitation na yo. Merci beaucoup pasteur Vincent et ça la biso bien tant nyonso na posa na yo oza vraiment wana pour na biso atoza makambo mso ko salo tika nga pona oya kaka émission mais na mona mingi basi mingi ya Nzambe so ngo yambeka benaza boye il faut kutana il faut les passer c'est pas maman les alentés. Maman Bene, yo za na approche na moi biki nga za na bagarre de côté, na za na ba protocole té, na za na soki na ba secrétaire té, donc secrétaire na ngai protocole na ngai garde de corps na ngai tout yanga za ka Yesu. Po Bible biki nyoso boko salaka, bo salaka ngona kombo na Yesu. Ngai na mutapesa nga ministère eza batute po bakengela kanga mutapesa nga ministère eza ba secrétaire té eza ba garde de corps té eza soki ba protocole té mutapesa nga ministère ezali Nzambe ezali kolo Yesu nazaka na disposition na ye pe disposition ya bato oyo Nzambe atina nzela na ngai soki na komi kota bakana na sumo sana Nzambe té parce que bazobenga biso serviteur bazobenga biso te ke ba patron. Tout ça va serviteur ya Nzambe
mpe toza baserviteur ya bato oyo nzambe azopesa so mama bene pourkoi nakeza na biloko wana omoni basystème eza basystème ya mokili mosanza bango ozala nango te église ekota vraiment na église eza matro vraiment tolo esala biso mpasi mingi mpona mambo ezoleka lelo na baéglise donc toyebi te soki lifelo komi soki nzambe alinga azwa mokili yango ya ye toyebi te vraiment nzambe ekasela biso vraiment grâce ozomona mama bene nakati omaloba te soko ozomona bapase bakotwa botamona bagarde corps tout ça banini po ayamba yo il faut lekana baprotocole bayeba motif ino oyeli ce sont des problématiques bato baza barankinier bato basala makambo na bato baza kobanga yo mosali ya nzambe bible elobi ke baange ya nzambe baza kokampe tout autour ya bato baza kobanga ye mpe baza koprotege bango baza koarrache bango na badanger bongo soki yo sikoyo yo mosala nzambe ozwi bagarde corps ozwi soki baprotocole bakengelaka yo sikoyo role ya baange ya nzambe ezani parce que biso mama bene tozobunda bitumba nzoto te tobunda bitumba molimo il faut nde bagarde corps pa molimo babatalaka biso parce que baza baesprit mais soki ozwi bagarde corps boyo ya mosuni oui litomba sikoyo ya nzambe na vino ezani parce que bible olobi ke yesu alobi nzambe azoluka basambeli ya solo mpe ya molimo alors soki moto akomona bagarde corps akomona bacritère ebelebele bokuta na ye yebake moto wana azala bamitifi ya bato azosala bato bamabe yango azobanga mama beni ngai naza quand même mobola te na mpe mozwi te mais moi bamoyen ya kovivre nzambe apesa ngai yango naza mpe na mwa moyen ya déplacement ngai tamosola tambolaka makolo natambolaka mpona makolo makolo ngo atizandu nakenanga makolo na lipapa na ngai tout ça bilo mwa ndenge wana ndeko moko tumokoso asalaki kutu émission pour ne pas citer son nom tokopesa mpe mbote certifane moko asalaki émission mokomosu na ndaka ye alobi ndeko moko akuta na bi yo pase pesa asuna mituka te na mwe na makolo na victoire tifanabi te asala mituka na ye ye azalaki kaka simple ndenge wana ozomona donc simplicité ezali fruit ezali mbuma ya mwana na nzambe ngai nakende natamsola ntango wana ngai na makolo banini nazwi fibo tomene so tour tusabani me nasiki mpe motuka efai nango elo mpe tamsola osala ya osala nango eza te alo mama bene esengeli koyeba ke na mokili il faut moto aza mosali ya nzambe il faut atambola selon bacondition mpe makambo oyo bible mpe nzambe alobi soki azosala au contraire mama bene ce n'est pas un serviteur de Dieu nazobombala mingi mama bene mingi basotoproclame basali ya nzambe babenga bate nzambe apona bango te bango nde okomona bango bamemi mokili na église alo mpona bango sikoyo bazokangela bato mingi bikuke mpo bandima su nzambe te bagafi azosala bakamata basali nyonso twa nzambe bati bona saki moko bapaster baza bafatilie voilà mais nzoka nde bayaka nyonso te nde bato posu bayaka nyonso te nde bazalaka soki banani ya nde bayaka baza baministre bapdg ok merci mama bene nasike mwa parenthèse moke tofungolaki na mosala nzambe esalaki no vraiment bien elasike émission mpe kozala tellement chaud pasteur mesala kuti na émission nakuti na mama na likambo na yambeli mosala nzambe lelo esalanga mpasi mingi babandeko na biso babacongolais lokwa biso esala vraiment mpasi komona lelo pasteur Vincent bacomédien kokufa totolela pululu kaka nayebi te so déjà un mois ekoki totolela pululu kala mingi te sikoyo toolela dati kitambala nayebi te donc soki nini ezosalama kati ya bacomédien bakufaka bakisi baoke kosimba to nayebi te na jije bango te eza no nini eza vraiment nini basala nzambe boyeboka meme mpe koéclaircir biso mais eza nini basala banani bacomédie bazokufa trop en plus parce que mesanga nayokaki na église nga naza no na repos naza na ndako mais bato bakende na église bayeko biso non papa alobaki pasteur Vincent alobaki ke bacomédie bakufa 10 esalanga mapasi eleki ka mwa jour nasi nasolaki meme na mama nansi naopesa mbote kuna na poto na France nasolaki yango naye na biso papa alobaki bakufa 10 mamoke umete nani dadi akufi pasteur Vincent eza nani bomoni nini bino basala nzambe nakobana liboso nano mama bene olobi oza na repos parce que bazwaka mpe repos mpona kosambela
te mpona osambela te mpona osambela te ma repos mwa mokela ndako mpona santé quoi donc eza mpona osambela te nasambela eza na mwa likambo ozobomba te nasambela nzambelaka ere nyonso na ndako nasambelaka bato bebi nasambelaka na ndako te nga asambela d'ailleurs yo oza wana oza pasteur na ngai donc tout ça eza grave nakopema mpe naza wale napemi wale wana eza mabele ok bato bayebi wale bayebi comprendre moko alors mama bene nakoloba boye omoni likambo bacomédien oyo nga naza na bano baza na baleki oyo baza bacomédien makasi yo oyebi nakasi soko mona mbali osombo mona epo na ngai soko mona kobo ping pong soko mona Caleb mona epo na ngai donc baza ebele alors omoni bato wana il faut bazala cadre oyebi ntango papa kwedi bayebale mondial mwana mwasi ya kitoko akenda poto nani balipati mengo nazopesa mbote tosolaki nde babule tokoleka na telefone omoni façon na bango osala théâtre ezalaki ndenge mosusu bazali kosala batete oyo mpona koteya bato théâtre ezali kokola évangile kolakisa bato ke ata bapesi te moko boye na piese bazosala bolumisa pardon te bakopesa wana okomona bakosala yango ti suka nango mona eteyi bato ozo comprendre nga donc bazali kosala théâtre te mpo bayebana bazala bastar baluka bambali na poto tout ça mais bazali kosala yango mpona koédike bato mais théâtre lelo eza susu bongo te yo moko oyebi ozomona tala kaka elateli ya basenge na biso basaka théâtre tala kaka elobeli na bango monde eza koévolue mpona bango wana eza koévolue te eza koévolue te ndenge nakopesa verset moko na 44 émission tokotala baka bible elobi eza koévolue te ezali la prophétie de l'éternel ezokokisama biloko nyonso mama bene oyo ezalaki pembe ekomi kokoma noir mabe ekomi kokoma malamu ekomi kokoma mabe or ke moto azosala théâtre aza lokola pasteur moko bamoke aza kolakisa bato eloko boye eza mabe eloko boye eza mabe mais tala bathéâtre lelo okomona ata susu sujet mpenza eza te okomona bo kaka ngai boye keke boye mobali asalaki boye mwasi asalaki boye basaka na nga te bongo tala elateli basipi kaka mikuse omona moto ateli ngwa bilo mwa ndenge wana biso nga naza journée sakala ti toyambaka ndeko moko asalaka mwa mwasi moko asaka théâtre na Canal King mwana mwasi wana bayambi ye naboko tanga koma ndeko bayambaki ye mais nga nazalaki wana bayambi ye baza kotunia bakestion mais mwana mwasi oyo azalaki mécontente alobi na ndeko ayambaki ye abi na cameraman azofilme ye nakasi oyebi yango abi ozotekanga te sikoyo totuni ye baoteka ndeni abi ofilmanga mpe ntina seti oui voilà loko aza bakwisa minene bafilme loko ataki nina ya mikuse bafilme ye mpo so bamibali so bana bamonaka ye balula ye osomona biti bazosala bathéâtre wana lelo oyo eza teke mpona baédike bato eza mpo bazwa pasi talaka plupart na bato bathéâtre wana bamona kaka ana mwasi na poto ake kobala na poto na bino mpe basi yango poto vraiment yango na mibali bazalaka te namonaka bavrai jogo baza mpe na poto bavrai jo baza mpe na poto po plupart ozomona bazwaka kobala awa bazwaka bamibali awa kitadi keke mibali kisasa nde baza malamu omona ekomi bulu yeke basi ya poto bazonga mibali ya kisasa mibali ya kisasa bazolula basi ya poto alors tozobate sikoyo tozosala nini donc mama soko moni liwe ezali koya ebele eza filme mpe ya nzambe na kati apart filme ya nzambe eza mpe na makambo na bango mo na kati lokoso bakisi bisalasala bitambola bilialia il paraît qu'azalaki malade alors azalaki na problème ya tâche na est-ce que mama bene nakobisa eloko moko bato bayebi te nalotaki ndoto moko
avant na prophétie makambo oyo na loti ndoto moko ba comédien bazaki ensemble bazo sepela tant bazo sepela ba magorodo et bimi na mai bozeli pembeni wana ona zo bana mona ki ngona na ndoto ba magorodo et bimi na kati ya mai moko wana e bandi kokota ba comédien wana na eska bazako sepela baba zo mona bango te bazo bina kaka bazo lia bazo mela tout ça ba nini ba magorodo na elongo na se kobi eska moko na bango e bandi kokota bango na minoko oui babandi komela ba magorodo wana après quelques temps tous les comédiens bazalaki wana bazaki parter ozokanga mingi ya ba comédien wana bazana biloko mabe na kanda bango parce que magorodo wana soko osui nini osui ligorodo eza ko symboliser poison eza ko symboliser nyama ya mbindo to ba comédien mingi de bazana kati ya mbindo bambindo wana ekobebisa bango ekodétruire bango o babengi mbindo na libebi bacomédien mingi bazana yango il faut baluka elongi na nzambe bana kosambela batika bisalasala wana bale mondial bazaka bastar bapapa kwedi bazaka bastar bali parti bazaka bastar maintenant kaka sanga soli parti ase mwasi kitoko maintenant nga zokola ataka azota kitoko maintenant tala basera lelo bien tebe kutete mambo biloko mikusi lelo ba comédien bebispe le bana bane belé et comme il sur l'écran TV faut que moi ya awa moi le comment il aime pas le tout ça donc na habité sur air abali parti ba côté bazaki no m sous bazaki pour côté les machines même ça soki bolingo ou ça ça na bolingo soki na pas comme la boy kimi asape moi c'est kitoko azaki na taille kitoko tsona nini mais soko tazo taka maputa baite bon bébé makambuté wana bébé makambuté bébé tala oyebi une bonne femme moi si on ya za moi si a valeur a mi respectaka oyebi mobali ya solo bela ozali irresponsable akoba la moi si zo la tande wana te mama be akoba la yete bazo bala bango tangela ngai 5 comédiens yo di babala bon bazo bala tangela bango na se defi contre tangela ba na wotaka bakomo le baki oleka sekite yo kasi mobali neza mbali ya soba ye moko misile so mona ke mwana mwaso za sérieuxité parce que façon oyo muto azali ezo ta c'est que muto même na ndako na so la balier abalo déconner sa façon de tolexa kazale fidèle ce n'est pas une femme sérieuse nana kama tamboko na ngai obile ko bala so mutako bala wa dépasser combien ngana oti ko sala mariage obile dépasser combien ce qu'on a que bana une femme légère oyo munu soko sakana ye o munu soko mona mipende na ye o munu soko mona samba na ye non biso ba mibel to sakana zuwa koleka bino basi mama bene lelo kiko yoka ngana bana mwasi moko songolo okyo kanga pe na mwasi okotomboka na yo papa esili na ngo bakyo bondelo boeti esili na ngo membali soka kangi mwasi nena mobali mususu o mona ka ba deka bana salaka ba suba bomaka na basi osomona donc zuwa mobali le kaka ya mwasi na makasi sikoyo mobali oyo aza mobali ya solo mama bene ayikolinga bala mwasi na ye oyo aza lokola nini makaya bafungola aza lokola kwanga bafungola oyo ya simbi atiki asimbi yo mona temi mata kwanga yo soba kwanga no osoba kwanga bafungola ya chantier so bapesi yango boboya alors mwana mwasi aza kosexpose azotika nzozo polele aza lokola kwanga bafungoli balongoli bakasa nani akosomba il faut mutu no salaka bien te matrimonial na yo bongo no salaka bien te po bana mwana mwasi ndenge wana un vrai mobali akolinga te voilà la réponse na topesa. Merci pasteur Vincent alobi vraiment bien ainsi que vous avez éclairé na comme pasteur Vincent Zoloba pasteur Vincent ce qu'on éviter oko bonde la nzambe teke eloko wana pousse la musique ba comédie yo pousse la bana ba comédie peu importe azawana oko bonde la nzambe teke pousse la musique et que ko ramasser ko ramasser ping pong na souhaiter roter mais ya za mwana musakoli ma faut bonde la nzambe pasteur to le la ka ba on to le bien te et ça allait accomplissement de la prophétie attend de la fin maman to komi tango mabe soko moni liwezo zo bato belé kalanga na zamo na Kinshasa na botama na commune ya Kinshasa na kola na commune ya Kinshasa
na komi tata boy na komi na Kinshasa kaka mi po tango bani ko so responsabilité o ko longa po longa pa na bino ko foutre la quelque part to aux place on va na quelque part ngana ça na vrai qui no pensa donc à part ko comme mon nzambe ça vrai qui no makila ne makambo belé ngana mona ba dibara na mona ba wala obe dibara omoni ko biete obe la comme ni alcos ngana ba ko dibara osomona namona ba koko waya ba vrai koko waya namona ba soto namona ba libre namona ebi ba Omer ne ba John Mabanga ne ba vrai bungalo ne pokona osomona na ta vrai qui no ngai ne ba vie Kasaduma ngai Josué bi vie Kasaduma te ne ba vie Moloki Josué bi Moloki te ne ba vie Sinatra yo bi vie Sinatra te parce que mais ça comme ici na ngai ah oui oye bi ete yo bi kaka kuluna nani bakulu basaba yankete ngana mona mama beni na sa mosala ta metika to lobela bona na mona mutu asiliki ki yankesa keza moyibite yankesa to basala ka bato blanco ako kamata pesi yo 1000 francs mais alobi di bene zo 1000 francs oyo sombela ka kwanga sombela nga ishimbo sombela nga makayabu sombela nga ngombe nini ezanga te moi partir ya misuni ya tabe ezanga te so zo tala 1000 francs oyo oh mais bikana 1000 francs on a sombela biloko nyonso oyo etali etekele ko débrouiller osomona ezolo kona ba kulu tozomona oyo te eza ba signe attend de la fin na pour ça l'exemple mon mama beni obika mama kamba kulu oyo ngana sakola ngo 15 enfants ou 20 enfants que race moko batoko ma yo zanga d'église race abana moko baba sana mawa batute atyo katolo moko pona pareil na yo atyo bomo pona loko moko kamuke mais parce que di bota botate ko bota sababala yo omonika mobali ka lokola fait ça boy boti na ye bato baso bateke na mukilo to komi na bato to komi na ba revenant na ba race mabe parce que ce moi ça boti ça bala et puis ça mabe mais ça mabe que le mariage soit honoré maman na uki ko soko zana wale do wale ngo ba ko botaki soki obotaki babali yote oboti kaka bibotela boyi yeba ke ozana problème na nzambe parce que bana yekobo nzambe asepelaka na bango te mama bene nakota parenthèse moko boya avant na zonga tozonga mangana biso moto asali biso tozana na ba sexe eza nzambe apesi mwasi sexe na ndenge na ye apesi mbali sexe na ndenge na ye eza mpona nini po tosala yango poto sela yango mais nzambe abengi yango su ekobo mpona nini ndenge expliquer bino la bozolandaka nzambe apesi biso basexe po toutilisaka yango alobi bokende boremplir mokili tokoremplir mokili na masolo na yo te fo tokutana mwasi na mobali mais nzambe kaka abengi yango eza masumu ekobo obi pourquoi soki bozosela yango na lolenge elongo bani te bobalani te obimi ba bobota mwasi te bozo sangana bozo bota bana bozo sala babengi mwana mwasi oyo abali te babali ete ma kontra ndaka libana mutu avandi na ndaka mutu azo sala fornication azana lisuma fornication soki eswasi aye akobika te soki akufi akokota lola te oui mabala mama yaka tovandi esa fornication mais bato yebi yango te alors nous sommes comme ça quand on est pasteur le oyo a osanga na mosa filmer à tin ordinateur on a faut bino ka ba papa il faut boloba on a faut passer mais il faut boloba ka pour bino kwa ma patriarche boyebi vraiment makambo belé na PSP patriarche John Lokadimbo tebele nazali mon ami nangaki vraiment mingi pasteur Vincent na invité pour nanga na invité ceux qui m'ont amené comme le kana mokilo koto ba pasteur koto ba comédien koto kuna toki nini mswe bimso opemi mwana oyo wana mswe bimso opemi na okuna liwe so opemi na okuna limakamboye donc parce que mokile ko mo mke na bulu yeke ekoti o mala kata makambo bala nzambe kota mokili pasteur bino siko rôle la bino ya basanda meza nini rôle la bino ya kosala lelo eza nini na mboka Congo po mboka vraiment na habité ceux qui ba kufa mais biso comme somme comme suka
batana comme ça n'importe quoi parce que ça rôle la bino batana mais ça nini na kati ya mboka pour plus posa ceux qui étaient là bato qui peut le pas président de la République il faut ça peut faut le ba ka basala nzambe ça vraiment ni ba prière na bino ça surtout ça vraiment la kimia et ça nini mais comme que vous éclaircir bala nzambe basala nini to bonde la ndenge nini to ça vraiment nini pasteur Maman Bene avant la jour c'est yano la sécurité na bike moi so babali était mais oye li bala maman bien sûr parce que on est à Massy c'est là faut que l'éclaircir partout ezali donc ça dans mission oui ezali fornication c'est comme ce que ngana to bala nte to bima to se bala nzoto wana so ezali impudicité ah d'accord vous comprenez mais makambo to balobela ngote ba ebi kubuté balobela ngote bien aimé et ça veut dire que Seigneur peut te dénoncer kayango osomona ngana vi na ngai nzambe tant na ko lala na ze ko mona ndre no kelife pona likambwana nzambe asali tout na nzana ngai tina longoli biwana na bali officiellement omo nini yanga na bali officiellement na baki na kokufa tanke mosali ya nzambe na kotikalaka na biwana ta satana kena seli nzambe malamu na tei malamu na kambi batu malamu mena suka na ngo pona kama kama libana na bebisi je fais tout na bundi na toki na zimbongo na ke bana mwasi na famille na ye mama Marcelo za ko sepela po ali ambongo mwana na ye yo mutu ndeko ni bana na bali est-ce que avandi babali ata to tei ata to bondeli soki mutu asa na kati ya linya maloba nzambe te libonde na nge kosala na nge loko te eloko protéger ka batu babanga nzambe batambola conformément na parole nakata zoba mwana nga fibo azoyoka ye pambo atele papa na ye ata soki tokena ba stade na posoki exemple moko pona mboka na biso combien de fois batu bakena ba stade na ki susu mutu susu avec si bato atena njili bakena kobona pona mboka ekosalaka na ngwe loko te parce que pona nini Congo eza mboka oyo nzamba lobi trop atindile so basakolo kola ba Osborne ba Simon Kimbangu Maurice Relo Badina Bala papa Kelani le patriarche tata batata tile la za na vie aza vie ba passer mbambu batoka ba John Lokadi biso ba oyo est-ce que ba toi soyo papa Jérôme talaka papa mutoka papa Jérôme est-ce que ba toi soyo ba toi soyo kate yango moni kanda nzambe sana mboka Congo oui quand nzambe sana mboka Congo namona bato namona peuple moko naïf lokola ba congolais te ba incrédule lokola ba congolais te soko za mutu malamu ba komona mutu mabe soko za mutu mabe nde bato bapuye yo na koko ta parenthèse moko ouais parce que moko na biso sali eza na occupation oui mais to souffrance comme na mboko yo ya kosakana te mais tala mutu lokola ndeko lokola fali azo préfère que lebeta misiki na poto mais bato il y a des bien il y a vivre n'est bien asa bien nani non par rapport à dans vivre n'est pas c'est bon parce que ma caméra on se basa là bon ouais mais ba bona basabe parce que ba sine pas na satan bien il y a wana ba sine pas na satan oyemi na landi témoignage ya ndeko makambo ebimaki ya ena Moïse Mbiye lobi na saki scandalisé na ndoka ka lobi awo ndeko mwasi wana oui après si ba révélation sur ndeko ngosala l'émission ngabi makambo c'est grave boy alobi na mona ndeko Moïse Mbiye aza kosala ba rapport sexuel na maki Karaba Jésus Christ siko yazo jouer rôle la mwasi mai Karaba inde mubana alobi yango boy ndeko nebisaka bato komona moto eza koyeba ete ozomona toka peke ndeko wana na totanga koma mission wana ipeke pasala bongo il paraît que pasala bongo ozoka teke boketo obenga za double sexe il n'y a pas de fumée sans feu maman oyebi ngana kumise mingi nzambe ndaso ko encourager bande ko so poto bazali bien informé que biso biso to sana distraction ko sakana te oui moko sula sona na ndeko boketu que je salue en passant asa ko lobake bangano mbale bakoti la kinga kati
bangando bali bakota kinga kati nous sommes ko soka batu ko liaka batu ko pesa bangando ko kanga batu ko pesa bangando bali ya bango et les gars à peu près une semaine na ko tala na YouTube na moni pe bangando ko kinga kati parce que on a mené mikamo ngabi me ndanga ni boke tu ça na ça saté mais ebeke na kinga kati na 4 bangando c'est bien informé donc biso ça soka ka mabina banga ba pesa yo on moni biso to oui. Distraction inutile. Nous avons encouragé les combattants, les conseillers à la tête. Oh, parce que vous avez comme combattant. Nous avons tous vrais combattants parce que nous combattons Satan. Nous combattons Satan. Il y a beaucoup de gens qui ont fait fond de la nous encourageons bango. Mboka ki kotambola ndenge wana te. On dirait que mboka ça géré yoko moni baluwe za koya semeno kaka oyo baluwa boni bato baleli ozo beta lisolo awake ndeko na moko soki papa na mwana bakufi mukolobo la colère de Dieu est là. Il faut tout longola kanda nzambe na kobanga nzambe na kosala oyo nzambe alingi nzambe alingi Congo mimi ba Congolais balingi nzambe te pe balingi Congo te to melingani pete c'est grave mama begi mais aussi il y a beaucoup de sacrifices pour la mambo. Mais sacrifice à comme boy. Il faut aller comme boya. Côté kamabe. Bible nous na biso na mukana nzambe. Totanga o mama beli. Nebi ke awa vraiment libé des amakas pour na tangue za na moi passi l'homme valable. Pour na tangue za na moi passi Romains 13. Romains 13 na kosanga na batutu na banda s'il vous plaît. Romains 13 au permettre na tangue. Maka to l'église té. OK, mama beli yoka verset oyo. Romains 13 comme on a verset 11, 14. Cela n'importe d'autant plus. Cela n'importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement. Notez la diffusion parce que éclairage de la ligne. Les portables, les amours pas si pour mon question éclairage de la ligne et ça a écran flou. Dans le verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas souhait de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà, et ça dans Romains chapitre 13, comme on a verset 11 à 14. Ok, mais nous lobby. Et ça, ce qu'on dit comme Seigneur Batu, Tommy Boya. Tomboya nous bamabe oyo nzamba za kotelemela. Tombe kana ko sepelisa nzambe. Po nzamba sepelisa so trop. Mama beni. Motro ko na mubuto longo na pouvoir. Asala ka 32 ans na pouvoir. Et c'est là qui guerre manamoka oyo. To sambe nzambe parler biso. Président Mousset ba bommier en pleine capitale. So na bamboka biso de tisikoyo génocide des ali. Tisiko de ba guerre des ali. Comme président fonction à place. Pe bobomi et l'homme peut quitter nier to kunye na kimia. To semble ki awa. Nzamba biso grâce. Ba rebelle ba côté biso awa. To zo kanga bona maboko. To zo tumba bango. To semble ki awa. Tant to zo sambela ba français ba ougandais ba na baso seka biso. Ba rebelle ba côté na bango ba bazo sambela. Mama prier les ali armes ko le kabiloko tout. Amen. Ko le ba armes nyonso. Ba rebelle ba ko po ba boto la kaka Joseph na biso yo. Raïs Bokonti. On mission à reste dans beaucoup la beauté. Quand c'est qui nous a bango so bakoma konza ko muta flamation ko mutema mabe. Neso ke ba policier baza l'état d'âme. To ko so ke ba comédien mais to so ko attaquer ba kamno so lelo. Même ba ne ba sa état d'âme. Il peut que na présentation presse sikolo. Comme mutu ani. Nana tsajo te na moni mona na bilili. Eza lo kutete. Oh, nge kamusinga parce que balobi kaza frère so frère en Christ. Azali frère, il y a église, il y a évangélique.
mais na surtout ka bonne mon sur la table ya franc-maçonnerie. Mais comment yo mutu moko oki ko sala na satana na nzambe yo 2 mètres à la fois. 2 mètres à la fois. On Bible dit que nul ne peut servir 2 mètres. Au somone sikoyo mboka mwe kotambola malamu ndenge ni. Plein de satanistes. Jalousie, bato mitema mabe, wabiki Kongola lingana kati. Ngana kenana ende kotala mwana ngai nani nani. Webi community nani Lodi. Na kende bona pona consécration na ye tout ça bani. Na komi na ende na kutiba ba docteur congolais. Kuna na ende basala ka na bangolo ko temba za ba commissionnaire. Ah. Tunanga pona nde basala ka ndenge. Commissionnaire ani. Oui, mais un coopéré mon temps sous mise ma pandicite comme ça opération cancer blo mande et c'est non moins cher on va 5 mois $300 ba 5 mois $500 ba ça même on comme na $1000 mais congolais ke kuna abi même beaucoup besoin les amuke oui ba commissionnaire docteur makena akena ende a comme commissionnaire si ko soki ke kuna yem ta ko ça prix oui on va pas faire sur oyo tanga apa sa primo na ba docteur ya ba ndeba so kamu baba ndeki na 5000 omona pe mutaka ba tapesi 5000 la pesi omona na 5000 oni moto ko mbala se mo 5000 te mo 8000 apesi ti le no po ba solo opération ba end et comme ba 15000 ba 20000 ba 18000 mais ba to ba ke kota bango esprit mabe oyo et ça ba congolais au moins il faut mutema mabe congolais sana tala ba combattant bazo bunda pona mboka na biso za la libérer po mboka so tolia malamu ba za na poto bafuta ka bango l'état na futa ka ba ba ko fa na bango mais moni manza même de côté là bango ba sa biloko wana aiza moni monza ba finga wana ya moni monza mais presque mission là comment encourager les mains bango baza ba passer ko la biso te net ngana ko finga te mais boko tsa ko finga pas ça passer te oyebi tango nzambe alinga mpona libérer bato tous les coups ezaka permis tous les coups ezaka permis oyebi tango David akebunda na Goliath azofinga Goliath yo esute oyo esirconcis lelo na kokata mutu na yo Dieu a permis ça on ezobela ça biblique nete so botelemelanga tango nzambe alinga mpo libérer bana na ye tous les coups sont permis Moïse ake na Égypte ko bomisa bana nyoswa liboso ya Égypte. Est-ce que on a bazala amité? Pour ne pas ko sauver bango te, ba ko mpe ko saela. Osomon. Famoni bakabezo sala ba oyo. Nzamba sana kati. Tonyo kwa mingi. Tonyo kwa mingi. Est-ce la même ata passer mukuna. Makabaza ko sala. Ngana zo sambela nzambe. Soko za ya nzambe, nzambe pese makasi. Ah, oui. Tonyo kwa mingi. Ça maquille Meshach, alobara bien tellement. Hein? Et monsieur pour tout ça on t'a moitié. Tout ça on des épisodes, première on a des impôts. Là on va bien on a déjà la minute c'est comme na souka déjà wana. Donc to comme dia ko chité parce que c'est la question on a souka non tout mais ngana o quand devi que va comédien tout m'ambasser la wana. Maintenant, quand vous avez papa, milimo, attention, c'est la ligne, mon papa, oui, papa, la tête va permettre, c'est la loco, on a quelque chose de façon pour permettre les mal. Pourquoi moi, on a les qualités, va pouvoir quand on les banga, oye, bana, au côté, à au quand même pas pour reprocher, beaucoup de position de faiblesse, beaucoup de pasteur. D'ailleurs, position de faiblesse, parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs. Yo, on a gangai, comme au ping-pong, à ça, on a molimo. On a pensé que les salles. Natique la libertinage comme pimbo soit ça le problème qui m'a pas alors problème moi ma casse mi continue les gars qui pas na yo et puis na PCP ba directive na PCP toli à celle de ngo problème ngo le qui na no ba kine ko beka ko simba kisi te ko pimbo mo ko simba kisi o ko bon na PCP ba comédien ya groupe na ye toli na ba kin nzambe mtasangisi bino au moins te comme la révélation qui donne la révélation c'est Dieu hein. Même si vous avez bana, vous atatika pas maman les européens ça y est. Mais nzamba kokisa yango, mama, nzambe asali mukili na lolenge na yango. Asa apesa ka batulilo ko mibale. Ce qui nzamba pesi yo donta ko pesi yo talent. Au moins ba comédie baza na talent ya ko sepelisa bato. Mais talent bango commence pas ko séduire. Ya ko bebisa bato.
bakisi bakosi bakisi kolata mabe kolobaka mabe kobaka na bamala bambasi mona ebokeleme na bacomédie namona kisusu nani météo que je salue en passant obike météo soki sumbasu bamamepela bazuwa bambasi météo alingaki akufa mwana molimo ya ndeko na ngai Josué Loka nakasomi météo si tozala pesika bana mwa mingi alingi kufa bokele mbasi na kati ya bacomédie wana ezanga 3 comédien bazalaka bandoki ya makasi Vincent Makela nayebi te vraiment passé Vincent yoka la télévision ekitalatala nkontoni soki ngando ayebisi yo ngolo aza na fièvre akoti mama ye mokunda na potopoto limai yozala ngando na bango naza ngando te me nga afana bongo na motema nautaka na misala babe bato so bayebi yango soki mutu aza na misala wana aza na bilembo wana so ateleka bona boyebi merci beaucoup tuna mama igeta boyebisa yo merci c'est une émission c'est tellement kitoko mingi donc na motema na ngezo pela kaka faut trop comédie bando bona faut tanga bango ba te pasteur otanga te bomba ala bozoba te to banga te mais bomba ba yeba ni makasi ya bien sûr pasteur mais ça bomba ko pour la bande bateli pour l'émission deuxième épisode de pour être au salango parce que ont tanga nos 3 comédiens on va dire qui pour la bango te bongo sikoyo ba ke porter ka plainte voilà bokoma mukeka ka imputation dommageable ngana ko ndima ngona kele makaka merci beaucoup pasteur Vincent Makela na pesi merci et pas ya batmutu bonga zakila sima ya caméra Josué les grands monteurs Cédric Makela la pesi merci beaucoup na pesi sous merci na fibo grand chofa et pas moi na ngai ya comme la chaînette oui papa et puis moi na motema barachi maman Marcelo maman na ngai na pesi merci et pas ya papa Mindo Belivé Makela mon fils na pesi merci pas ya moi na ngai osani mwana c'est Makela Précise Makela Poutou c'est vraiment Makela comme dit Makela Jonathan Makela bongo tu bambote Jolie Kinda ma fita donc bambote vraiment epelé papa Mindo ma plantine famille Makela bambote na famille na bambote na hôtel trop pour bambote maman Mati na mobali na papa Nissé ba couple moko ya bien ba couple moko exemplaire au bana pour ba divorce raté ba na bibel na mona kimia na maman Nancy na papa Eddie donc il va monter beska bozali au bosala vous me tellement la montée mais ça gravé ba mbote mne ko zanga te on est ko zanga te papa Ferdinand c'est motema papa kuta bana na bana ngai maman Brigitte Makela Benedicta donc bambote ebele bongo wana tokoki déjà na suka pasteur mais ça soza tala bato mibale kaka kopesa bambote po toshite napesi Serigette mbote Brunel napesi mbote napesi baza ebele frère Diabonda mbote mama Verna Allemagne napesi mbote mingi Chantal Lengi obosana ye sœur Chantal baba basena pata punya napesi mbote mingi balbine monele na France napesi mbote mingi nani susu Sœur Sylvie des États-Unis atokele kalamite napesi mbote mingi Sœur Moyuma na yo moko mama Bene napesi mbote mingi na lilio mingi nzambe aleka na kopambola singa pe na lilio mingi tokutani bongo na numéro ezali koya nsima nzambe ya bokasi nyonso mpe ya bolingo abelisa mpe apambola bino ciao merci ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esembwami likolo balinga bina ye